l'autre délégation à RDC Monde, bon, on a qui aéroport avec Idé Makesela, Nengeto Kendaka Koyamba. Pauline Lumumba. Lumumba wana ezo tungisao, non? Apportant comme Lumumba pour un sentiment, aza plein makila ya Lumumba. Yango boa keno Pauline Lumumba. Lelo na kati ya Kinshasa na délégation. Avec Idé Makesela, na kosepelana la Kisabino, délégation à RDC Monde dirigée par Pauline Lumumba. Ndemo mboka Eliezer, honorable Ayambi Bango, et Penge Fofana, loko na lobela yango, na kotinda moto mususu te, yango na jura cameraman na Idé Makesela, accompagner Bango partout. On est kobobi keno na Kinshasa, to lobela yango na ba adresse nango, soko zana Suisse, ba lobela ba adresse à Suisse. Soko zana penda Paris, il faut au moins penda Tour Eiffel. Biso pena Kinshasa, ça de martyrs yango wana. Côté au penda institution à RDC. Quand on parle RDC, parler du peuple yango wana simananga avec Idé Makesela, ne place secrétaire la Pauline Lumumba. Pour nini Lumumba za mutu asala kombo. Lelo Pauline Lumumba, Eliezer Tambwe, mwana kolo lopango. Honorable et secrétaire la Mamba Congo, yango référence. Merci Bandeko, nous avons une différence dans la bino. On va faire une information à source. La bande de la RDC Monde de la musique. Nous avons ce qui est arrivé, nous avons une surprise. Surprise à Nini, Pauline Lumumba. Lumumba Zanani, premier ministre de Mogo, Sala Kombo. Nous avons tout Nani Tangisa Lumumba, Père Koufana Achinine, Matika Kombo. De l'on est arrivé dans Makila, Pauline Lumumba. Nous avons évité. Azuka kombo nde ba politicien bazwaka to azama kila Lumumba solo to koyeba mote mama mote Penge Fofana. Je pense que ça na liboso pende ama Pauline Lumumba to Suzina. Non ngai komo na Pauline Lumumba, je suis la nièce de Patrice Emery Lumumba na Genève. Kaka yonde maman présidente de RDC Monde. Ouais, je suis la présidente de RDC Monde, ouais. Comment on a Kinshasa d'abord soyez et malamu. Ndenge bato bayoka oye Kinshasa kosalami. En tout cas na Kinshasa na mboka ya bakoko na biso na mabeli ya bakoko nanga. Ça veut dire que RDC Monde pour likambo RDC Monde na se déplacer na ngai na mobali na ngana délégation musu bazana sima awa pona koya kofungula compte oya biso ya RDC Monde pona ba congolais na monde entier. Merci maman Pauline na ozwa otamingite na kosepamna délégation na obaloba. On a relaxé ma cassine. Na ozwa otapende beleti. Mote maman. Ouais, mote papa. Comment na yo penda basimi bali na kati ya mibali. Na lingi na yeba kombo pe uti penda précisément na mbokani. Comment na nga Rebecca Elungu na uti précisément na Allemagne na Reutlingen. Ça dit uti penda mboka JFM service. Ouais. Oye ko sa ni na Congo. Neko accompagner maman Pauline Lumumba dont nous avons parmi délégation à RDC Monde toye ko fungolisa compte. Mususu awa na Kinshasa pour bande kwa miso baye bake RDC Monde ezali kaka te pona biso diaspora mais RDC Monde ezali pe pona bana ya RDC don na Kinshasa Congo mobimba. Na osepela hôtel la caméra en Allemagne bolobaka munokoni. Na Allemagne tolobaka allemand. Na osepela na allemand pe so ngwa mwambote moi message qui est non passage na tokomi wapi. Also mein Name ist Rebecca Elungu. Ich bin momentan in Kinshasa, in Demokratische Republik Kongo. Wir sind hier mit unserem Verein RDC Monde, mit meiner Präsidentin, dass wir neue Mitglieder hier in Kongo zu zeigen, dass wir für Kongo etwas machen können. Und Dankeschön. Merci de reprendre que non RDC Monde va couler dans ces ali. Continuer non musala. Papa mbote papa. Oui mbote. Na kuiko yeba kombo nao. Comment on a Omer Koubou. Papa Omer, comment on a délégation RDC Monde. Nini okoloba na ba Congolais, o ba yoka RDC Monde. Mais lelo bazomona oza présent na misu ya mobali ya maman Pauline, pe na misu ya Pauline Lumumba. Kolobani. Bon, na koloba que Congo RDC ndeki bato bayebelaki yango eza lisusu bongo te. Donc na kosepela mingi surtout na bato baza musika
bameka koya physiquement to koya na banzela ya technologie ndenge comme développer ba découvrir biloko ya sika comme na mboka déjà malembe avec changement et salami na niveau ya sommet de l'état tozomona ke makambo ezo changer. Merci. Merci bande makambo ya ndenge bomesanaki bozala futa mbongo ebele na nchik mais siko classe ekomi gratuit tala kaka esi yango eza na mboka fort. Merci bandeko, je pense que ngai comme ngai docteur Luketo naza médecin à Paris naza membre de RDC Monde et puis membre de tout France donc bien retrouvé ensemble ici na Maman Pauline pour la tout ça là-bas démarche pour la RDC Monde na RDC na pays na biso. Eza esengo mingi bandeko ba comprendre que na RDC Monde na lobakango eza lisanga eza bondeko eza bomoko la nini okoloba na ba congolais o ba ko mona que no RDC Monde eza na bato nyonso na kati okoloba na bango ni. Donc RDC Monde ezali souci na biso ezali to récupérer ba congolais nyonso que ça soit la diaspora que ça soit à RDC tous ensemble to réaliser un projet pour le pays na biso. Donc avec l'idée d'Abisso, avec travailler ensemble, pour réaliser beaucoup de choses pour la pays. Non, c'est peut-être la caméra, moi Lilo Banawe, Pendana, Batunyo Sobalinga Kayo, la mythe ont représenté France. Au Babango et le Komoko, au Bakomon dans magazine, Tokomi Wapi, au Bino Bolanda Kanami qui l'a poté. Oui, on a fait toujours Batutu Mote et surtout Bateau tout dans la France, on a fait toujours Bateau surtout Mote, c'est bon. Mote, Momonanga et Penge Fofana. Comment on a la délégation à RDC Monde? Et c'est Mouizato, Izandi. Et c'est Ngouizali, parce que tout le monde faire face à notre histoire, parce que tout le monde n'est pas été au Tanga il y a plus de 35 ans. Tout le monde comme on a sous les lots. Tout le monde nous a la cabane à Mikel, tout le monde Mikolo, tout le monde sur place en coma, c'est très important. L'instruction est très importante. Ce que biso tozande tozabo lelo ezali parce que totanga bana ba négliger chance te ba négliger classe te makambo ya chance loko pamba et ça la makana mutu nyonso te. Voilà en gros ce que je peux dire. Merci bandeko bozo ko parler ba interlope na baza a papa nga epenge Fofana magazine to komi api afasi nao ndeko tala baninga na télé lelo tour na yo na lingi bato baye ba kombo uti wapi ozalaka wapi après to évoluer. OK, merci beaucoup. Comme langa Pelé Manoka Nazali aussi à Tumba, nenge délégation à RDC Monde donc collègue Bisso de Dr Jean-Claude Mito a invité à associer Bisso parce que pour la Rodonini il y a Tobaki Tokende tout le monde Toyoka d'abord et là on est RDC Monde à Zoko mais la Bisso parce que c'est vrai il y a les gens beaucoup mingi ou esengeli kosala kolanda pona mboka bato balamuka parce que toza olala mingi donc c'est après ça. Merci bandeko ndenge na belaka tongo pokwa butu pona RDC Monde. Pauline Lumumba azalaka marié, azalaka célibataire te. C'est tant au monde mboka Eliezer azwi likanisi mais koku ndena lobaka na kumisaka te na encourageaka parce que to moni oyo esalami. Na niveau ya poto mobali moko andima mwasi na ye asadele leloko moko euti na Afrique to euti place boui mais boyoka kaka RDC Monde c'est-à-dire mobali ya Maman Pauline Lumumba ye yango lelo tokobwakila ye ba fleur devant palais du peuple RDC Monde bozomona ndenge drapeau ezopepa eza représentation ya RDC lelo mobali na ye oyo azwi makoki oyo mpe amipesi lokola RDC Monde ndenge eloni misisa c'est-à-dire ba fondateur moto ayebi kindoki nango ezaye na mona mboka Eliezer na Maman Pauline yango esali biso esengo to yambaye devant parler du peuple papa mbote ndeko de journaliste tokoyeba kombo ngai kombo na ngai tukapeki mabanza donc ngai nazali mobali ya Maman Pauline Lumumba. Est-ce que penda tozwi photocopie te ezali vrai penda oza mobali ya Maman Pauline ezali penza ngai mobali ya Maman Pauline donc Lumumba donc c'est nini okoloba na diaspora o babonaki lokola théâtre lokola aventure lokola comédie lelo okiti pe na Kinshasa kolobela RDC Monde kofongolela ngo compte. Oui, alors donc en tout cas merci pour la question de journaliste, c'est vraiment une très très bonne question. Il faut que la diaspora y baké tozali ba congolais. Donc le fait qu'il y a na mboka awa pour la
kobongisa makambo ya biso bakongolais. Donc toyende en tout cas mpona kofunda compte ya RDC Monde awa na Kisasa bato bazala kaka na confiance na biso. Donc biso bakongolais il faut tozala kaka uni. Donc unité yango nde kosalaka biso bakongolais tozala quand même tokoka kodévelopper mboka na biso. Ndaka biso bozomona bino moko bato ndenge bazali awa bayewa biso toyebani te biso nyonso mais tokutani kaka na cadre ya kobongisa au moins développement ya mboka. Donc en tout cas, donc bon, ça la confiance, tous allons ensemble pour aider quand même notre pays dans le Congo. Moutuna moutuna sika azali. Ah, kuka ko aider pour le Congo donc à sa façon. Donc petit à petit on va développer comme ce pays donc RDC Monde les londeng na zoro basiko donc tous années kati Kisasa mais tous ans na bazaye donc na Kisantu kaka ndi pour ko pesa ko badon na cadre kaka ya ko aider population. Mais RDC Monde déjà pendant l'objectif il y a makasi il y a pour réaliser un grand projet pour développer quand même beaucoup d'habitants. Donc il y a en tout cas donc Kino Bazali Bazo Monardaï maman Pauline n'a pas allé tous les maman Brumsou Bazali baye ba quand même que tous ali quand même pour sensibiliser les Congolais baye ba que tous a besoin de bango tous a besoin de bango pour aider biso aussi pour tout quoi pour tombola quand même loko e ba RDC Monde en tout cas la suite. Merci bandeko ezala ne boyela yebi keno moto oyo amemi mukumba ezali yango tokoremercie délégation RDC Monde ekele début avec Didier Makisela nzela eza mulaiti caméra ekolakisa tokosuka wapi pe tokozonga wapi yanga epenga fofana za na esengo ona banali koloba tongo pourquoi RDC Monde Pauline Lumumba RDC Monde eza lisanga eza unité eza bomoko taba étranger nyonso ba africain tout baza libanda va s'organiser. Il y a un peu de choses à Congo, tout ça dans ma coquille, et à Osanini, pour s'organiser. Merci. RDC Monde bande konanga so RDC Monde botikala libanda ya mboka kana na mabele ya bakoko nanga bisous au bout des États-Unis, en Australie, partout dans le monde. Je vous embrasse. C'est bon. Seigneur, nous recommander entre tes mains. Sois avec nous, Seigneur, à notre départ, à notre arrivée, à notre retour, Seigneur. Tu bénis toute l'humanité que nous aurons à Tumba, mon Dieu Mora. Que le sang de Christ nous couvre, oh mon Dieu Mora, et que nous puissions rentrer à Kinshasa, transformés par ta grâce. Au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci Bandeko, merci Nadia Makesela na caméra. Totiki Kinshasa, mais tu se trouves ce qu'on a Kassangoul. Tu vois péage, place au Bamitu Canyon, sur Bassara péage na bango. Yango bomoni que on s'est retrouvé penda awa penda. Place où toujours continuer ce que mon ben mon abisso na délégation, il y a RDC Monde. Bon comprendre que non, on a mis penda Fofana Tiki penda Kinshasa. Toujours un reportage à magazine Tokomi Wapi. Moussala toujours. Ça c'est la rivière Ingis. Donc, de ce côté qui descend, et l'autre côté qui
Merci bandeko, bon comprendre que notre déplacement na biso to komi penza na banzangu buno bo senti na sima na ngai pona relaxer no ndenge tozo tambola mboka na mboka a pena to se retrouver na esika oyo biso toyeli kosala oyo sengeli mambo ya RDC Monde yango bo senti que no référence à place otozali oyo eza penda mboka ya batu ya mona mboka Simon Kimbangu bomoni même ata entrée ya kamba biso magazine tokomi wapi tokosaka te awa tose retrouver wapi awa tose retrouver na ville ya Mbanzangungu yo oza mwana awa nga mwana Mbanzangungu c'est-à-dire Mbanzangungu penda yango Mbanzangungu penda yango elo abombe eza te père merci merci na moni mpe mama Pauline oyo oyokaka na sango mboka bato ya bato ya premier président Kasavubu oyo mpe kombo ya Patrice Emery Lumumba etambola nzela moko na président Kasavubu esali yo ndenge nini esengo makasi esengo remercier papa Jean-Claude ye moto azwaki ide ya komema atuka na émotion ya kosakana te je m'y attendais même pas na kokoma na mboka ya papa Simon Kimbangu na ya jamais ya kamba na ya jamais et puis na esengo RDC Monde nalobaki tokoma musika tokomi tina Kasangulu no Banzangungu tozali awa na Banzangungu esengo moko ya kosakana te en tout cas merci beaucoup pour l'interview à toi merci mbote papa mbote bato bakolanda ona mikila poto atake mwana Banzangungu na Kikongo bon bete tusepele kibeli papa Félix yani tudi di classe ofele yani kibeli nzame kan kudika kibeli bilumbu bya bidi beto susia beto mpila yina tuna merci merci na comprendre nga expliquer et lobi nini merci na chef de l'État o ezaki souci na bango ba se retrouver na classe penda ofele ba se peli mais biso toye awa à travers moto penda amemi délégation yeyo papa Jean-Claude o loba nini oui na se peli trop to komi na Mbanza après donc nous reste encore 45 km to koma na institut Tumba institut de la salle na se peli trop na passage na biso na Mbanzangungu Koko we wapongetele bagusibudele analombele bagugene Koko we wapongetele bagusibudele olombele bagugene yanzo mambo kuna kimpese wiri pima vipana basobanza yanzo mambo sheya trabe kuna kimpese Telman sanki kumulun kutiki puiri mbumbo tajima pusa mbumba
Chers enfants, bonjour. Aujourd'hui, on peut vous appeler. Chers frères, bonjour. Vous êtes nos frères. Parce que il y a plusieurs années, vous n'étiez certainement pas encore nés. Nous avons eu le privilège de partager des moments, des moments favorables ici, dans ce milieu, dans ce même milieu. Nous revenons ces jours vers vous pour en fait vous encourager à poursuivre sur la voie des études. Parce que ce sont les études qui élèvent. Nous devons vous motiver chaque jour. Beaucoup de ceux que vous voyez ici maintenant occupent des postes de responsabilité dans la vie. Aussi bien au pays qu'à l'extérieur du pays. Parce qu'ils ont eu la chance de passer par ici. Toumba, c'est une école de notoriété, de grande notoriété. Il y a une très bonne formation ici. Aujourd'hui, à la tête du pays, certainement vous le savez, il y a le président qui... Ok, vous savez que le président Félix Antoine Tshisekedi a étudié ici avant vous. Ok, c'était à notre époque. Donc nous sommes ses contemporains d'école. Beaucoup sont venus de l'extérieur pour vous. Aujourd'hui, il y a ça, c'est une représentation seulement de ce qu'ils ont apporté pour vous. Le docteur Jean-Claude est là. Il va vous présenter. Ça, c'est made in Allemagne, France et tout ça. Ce n'est pas fabriqué ici. Donc, c'est de articles de qualité. Hein, il va vous présenter quelques éléments. Docteur. Oui, donc j'ai ramené il y a 3 paires de maillots de foot. 3 paires de maillots de foot. Et puis, il y a pour... au ping-pong. Oui. Il y a des cartes. Pendant le week-end, vous pouvez pas jouer aux cartes. Et puis j'ai ramené tout ce qui est des pansements au camp quand vous avez des blessures pour vous faire soigner un peu. C'est ça. Des ballons aussi de foot. Donc c'est ça. Des ballons de foot, ballons de basket, tout ça. Explication pour le ballon de Lingala. Ezali tolingi koloba que Toumba ezali école moko très célèbre pambate parce que format bateau, il y a qualité, il y a likolo makasi. Eza parmi les meilleures écoles, il y a République démocratique du Congo. Et bimisi bato minene ba ministre et sikoyo et bimisi président de la République parce que otozako benga kala CO cycle d'orientation yango nde peneza ka base ya formation ya mutu base ya ngwana. Or ye azalaki awa atangaki awa na basal oyo alalaki na ba dortoir oyo na akotaki na 77 ati na 79 nde azalaki. Donc à ça 2 années awa na première année et puis na deuxième. Il était parmi les meilleurs élèves. Voilà. Merci. Ça va? Bana batumba kambote keno. Donc Tumba, Institut Tumba Kunda dia Zai. Classique tumele za kale munsi ya Congo. Mfumu za yingi bantu ba yingi bakotela kutumba kwako. Ba yingi binavava bantu banene. Mfumu ya Nsinkumba ni nani? Mfumu ya Nsinkumba ni nani? Voilà, nous vous dites la diaka. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Waduza ikuka kote la? Hein? Waduza Yinga. Waduza ikuka kote la? Yinga. Donc Félix Antoine Tshisekedi ikuka kote la. Classe kante ki a première kuna kasela kyao ki anzole pe kwako. Félix Tshisekedi ikuka kote la. Wakala pe gardien à football. Hein? Wakala yamba ki beni mo équipe et mo équipe kala yambilanga. Donc butuizi kwako bantu bayingi binavafa babanta ntama wana kudukala utu kidieti kwa. Donc butuizi kwako mukuza kulukingi sakibene. Lukota kalasi lulongo ka. Hein? Tumba kalasi kya nene kina. Bantu bina kwa bakanga batuki kumputu iva bena.
Bisi kwako tolifana courage. Tumba kakile ndifako. Tala bima baneti kwako docteur Biaka Songe Selebe. Palo vazina Fares. Kasi tu kiti chansi zankaka donc bima bia nani balunatsi kwako. Donc kima moska tu lombele. Tufuni landa kalas. Kalulandi mambo mampambako. Ngati tumba dienda kwa kontwala. Tumba oye, Tumba oye, oye, voilà, Matondo Kibeni. Moi, président de RDC Monde, moi, Emo. Collaboration avec RDC Monde. RDC Monde, collaboration avec Anetou. Mbote Nabino. Ngai Kombo Nanga Poli Lumumba. Je suis la nièce de Patrice Emery Lumumba. Na awa na vanda na Suisse. Toyina mobile nanga. Komoni mabanza peki. Papa Jean-Claude Azali membre de RDC Monde. RDC Monde et Lingo Lobanini, les associations à but non lucratif. Tout ça la politique. Un bon jour, je regardais que dans la poto, la télévision a vu comme la côte à YouTube. Tu regardes la télé à YouTube facilement. Et je suis tombé avec un journaliste qu'on appelle les Tambo. Je ne le connaissais pas. La diaspora congolaise, quelque chose pour Namboka Nabiso. J'ai demandé à mon mari, celui-là, il vient d'où, celui-là encore? Elle dit non, je me suis approché, je ne le connaissais pas. Alors à lobby, la diaspora, ça a quelque chose et tout. Pour moi, interpellé Kinga parce que je sais aussi que dans Moussa Nassala, j'ai une fille éthiopienne, Guénette, chaque fin du mois, va contribuer pour Namboka Nabango. Alors pour moi, je me disais, mais ça, un jour, les Cambodgiens comme la Bisso Ndengenini, pourquoi Bisso Tongo ça, le Bangote? Et tant on a aucune de les airs tambour pour Namboka Nabiso Congo, je me suis levé, j'ai dit non, non, non. Chérie, c'est ça que j'attendais depuis longtemps. Nous avons appelé ça Bisso Nyoso. Papa peut témoigner parce qu'il est parmi les poto. Poto le Wambamboka Nabiso, tout quand on a une situation malade, on a tout souffert, on a mingi bateau à Congo, peut-être pas raté. Liboso, il faut que ça soit frontière, au côté de la Kimia, au Lukaba Mikanda, Mikanda pour voir Mamboka Papaya, après Mikanda, il faut Luka Moussala, après Moussala. Au Congo, on a une voiture, un bloc belé. Je pense pour la bâtonner sur la Libanda et Mboka, nous avons appelé ça Bangolo. Pour toi, on a un misala à Rosala. Alors je me suis dit, ce qu'ils ont appelé ça Bangolo, pourquoi pas? Dans la salle, on a un peu mais quoi le plus de Tanga? Tant que moi, on a un peu de la biso, juste au retour de la bamsou soupé. Alors les démarches avec Banda qui n'a qu'à papa, le bin a avocat. Alors j'ai été chercher un avocat suisse. A expliqué le problème de Nazoïb Sabino comme ça pour la RDC Monde. J'aimerais dire mon pays. Pour la ligne de je suis dans la norme et bien. Et à la tête, on a un coin bas à la Kamakam. Le coin a dit que la Suisse est un pays neutre, un pays de banque, avec le sérieux qui est basé au pays dans le monde entier. Je vais profiter de l'occasion. Alors, on a exposé la situation pour le Congo. C'est vrai qu'on a commencé janvier 2018 l'année passée. Va et vient. Na ba démarche ya kazonga ba bandima de casier judiciaire na papa na ngato yiba so ba futa ba pa kwa l'état ya kuna to na banyunga banda ku quoi ba sali ba casier judiciaire tout allait bien et après ba yiko be anga ba mais le monsieur et les airs tambour là mais on a appris qu'il est en prison maintenant. Qu'est-ce qu'il fait encore là-bas? Ngana yiba kina ngate ba kanga kinde koeleza l'année dernière ba kanga ki pour l'histoire ya Ngoyi Kasanji. Je pense ba to suivre ki yango bino peut-être boyeba kite me ba qu'il a peut-être au monde qui on a YouTube. De que les a aidé ma famille, mon coeur, là, pour réclamer des diamants ou toi. Et cette histoire c'était un peu. Et puis ça s'est passé très bien. On a expliqué, ça dit que les airs tombent que ça va très bien. Et après les démarches, qui vraiment. Je ne suis pas seul au fait. Je ne suis pas seul. La diaspora, la congolaise qui est au bazar à Poto, s'est réveillée. Nous sommes en train de nous réveiller. Donc comment comprendre que Mboka ou Yabiso, il faut tout le monde la Biso Moko. Donc avec l'intervention de les YouTube, il a diffusé mon numéro à téléphone dans le monde entier. Donc il faut aider Mboka Nabiso. Alors mon numéro était diffusé dans le monde entier et les gens m'appelaient de partout, Chine, États-Unis, partout. Et j'ai pris mon temps, mon mari et moi, pour nous expliquer comment, c'est 10 000 Congolais à l'étranger. On a pris beaucoup de temps. 10 millions, pardon. Parce que tout le temps, on les expliquait. Et un bonjour, Babenginga, je vais. Papa, comment on a bossé? Papa, on m'a pour l'école, Nabana.
Kotang est important parce que dans le pays, le Suisse, dans le Poto, moi je me suis retrouvé avec 5 juristes. Parce que le Congo c'est un pays vraiment bien habitué en beaucoup. Alors j'étais interrogé par 5 juristes. Et c'est là où l'étude est place. Sur les pays, la richesse nous tous en ango, la frontière ni na bamboka nini, je devais le dire spontané, c'est pas réfléchi. Non. Et puis après bon, c'est vrai, c'est une Congolaise. Alors batiki nga l'accueilli et puis continuer ma démarche. Moi je priais toujours que Dieu a ça la grâce pour le Congo. Moi je pense que Dieu il aime beaucoup le Congo, mais les Congolais n'aiment pas le Congo. C'est que moi je comprends. Parce que c'est que Dieu a fait na mboka ya mundele nazoya na yango. Nzamba alingi Congo mingi mais biso mo ba kono to lingi mboka na bisote. Parce qu'un bon jour, bon d'accord, Madame Lumumba, on a fait les démarches et tout va bien, tout dans les conditions pour ça. Alors les conditions sont les abouis. Mindele à poto. Première condition, tolingite que quand tu es comme la famille. Ça veut dire, les gens qui ont aussi bango, maman yemo, il faut babima, tu 5 000. Oh, bakangi batukuna 2 000. Non, ils n'aiment pas des choses comme ça. Deuxième condition, quand vous allez faire des projets chez vous, parce que bon, vous allez faire des projets, bino moko na Congo, vous allez projet, vous allez école, vous allez na projet, vous allez pas na biso. Donc débloquer mon côté avant, qu'on peut s'en monter Western Union ou bien ailleurs, les transactions doivent se faire de banque en banque. Ça veut dire, si $1 million, je sais que vous allez payer $1 million, parce que bandi pour la miki la poto, toye na ngo na projet. On va même les projets, parce que nous c'est longo. To même les banques projet n'a pas coûté $1 million. $1 million c'est un compte en Suisse. Ababa bimisango, batali projet, ok, basu 1 million, va virer na banque à na Congo. Alors il y a une bonne présence na Congo. RDC Monde qui créé depuis l'année passée. C'est numéro à court témoin des gens. Nous sommes vraiment étendus à Congo. Il y a Libanda à Congo, tout ça, 600 personnes. Il y a il faut comprendre que nous sommes comprendre que les Congolais Congo wane ko bongate. Il y a une caméra. Il y a une Kimbangu. Le mouvement est Kimbangu. Nazalia na zone ya Tango. Ça veut dire que mboka na biso ba Congolais biso toza Libanda, faut to bundela mboka na biso. On peut pas toujours dire que bamsu basali la kabiso. So biso moko to telemité. Pour ça les locaux mon côté total Éthiopien comme na métro donc amboto lubaki batanzala batu bakufanzala mais faut la mboka na bango lelo somo on a zolo bakanzamba lingi Congo. Pourquoi je dis ça? Parce que depuis l'indépendance, depuis aucun Congolais ni un Africain na mboka mundele na zoloba, c'est là où je vois vraiment la grandeur de Dieu. Jamais na mboka mundele un Africain un Congolais a fondé la compte na mboka mundele. Et puis bati kabino ke mbonge utaka tous les 5 continents. Dans le continent 5, mbongo wana oya RDC Monde ils ont na continent au 5. Ti ezokota pour na compte wana. Ça veut dire ba Congolais baza na Australie, ba na États-Unis, ba partout na Inde, sont qui m'ont me touché que makila na yeza ya Congo a tiré moi quelque chose. Dès que les Tambo qui avait l'idée, il avait parlé que tout tient à $1. Dans le même qu'il Cameroun na ba banque suisse, ba le bien $, c'est trop de paperasse. Tout limité à 10 francs suisses. Donc, il y a $10. Alors maintenant, nous sommes 600 personnes. Il y a des gens qui ont été mabili na biso ya Congo, na lingi ba lumumba balamuka. Bakasavu balamuka. Na bakimba balamuka. Pour esprit na bango kota biso parce que je comprends pas. Un beau pays comme le Congo, batu bazaka comme Malili. On a peur de tout, on peut pas avancer. Pourquoi ba Éthiopie ba rosa ngana avancer té? Muta okata nga makolaza té, je vais aller jusqu'au bout et Congo ya lelo et Congo ya lobby to bossa na ya lelo photo bundela yango. Yango na ye to kende ki vendredi na banque. Nous sommes en train de faire les démarches. Donc, on a Papa Jean-Claude et les restes. Papa Jean-Claude a outil Allemagne. Non, maman. Madame, moi, j'ai outil France. Papa Jean-Claude a outil France. Maman Rebecca a outil Allemagne. Nga a outil Suisse. Donc, tu es banaté. Et là, Sangana Bango, ils ont RDC Monde. Voilà. Voilà. Pas coller aussi un mot en français. Oui. En tout cas, donc, je voulais quand même remercier que la participation de RDC Monde. Donc on est en train de travailler ensemble, Anétour, anciens élèves, association des anciens élèves de Tumba, avec RDC Monde